Shalom, naza ko invité biso nyonso boya to s'abonner massivement na chaîne na biso Couloir des Stars ya ndeko na biso Aimé Bositapen. Donc chaîne moko soko ye awezaka pona ba star basa kitoko mibala kitoko. En tout cas boya ebele makamba bien zali ba bisous ebele tokos, que Dieu vous bénisse. Bon, bonjour la famille, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Bande konanga likambo ngezo likilanga. Na ebi so ebino pe bozo yo ka ndinga nazo yo ka ona matoi na ngezo beta. Mes amis, oh maman la soi-disant prophétesse Moka Bimi après 8 mois. 8 mois je crois. Là tout comme oui, on est dans le 8 mois comme ça. 8 mois. Non mes amis. Prophétesse Moka Bimi pour koyebisa biso ke liwe ya Jani ezana maboka mama bango. Hey mes amis, nga tel que on ndenge na yebi na mu connaissance ya Bible nga na yebi na ndena kende église na ndeba na bate ya nga na enseignement na zwa prophétie c'est avant d'abord likambe ça il faut prophétie ya kaisaka avant et non après. Avant likambe salama ba prophétie salama ka yoko salabo musupe ya liwe yaka avant so bo prier nzamba longoli yango so yemo ko na négligence mo la pe e kenenge ke mais so ko prier pour na nzamba sa sous grâce a pe sous bambule belé aliwa pe yaka ke okufa boy na boy nzamba za nzamba bikamo salaka. Mais après la mort, après 8 mois, oh pas maman nous a prophété ça. Au moins nga na ko lo ba maman azana ba maman mbikudi. Eh ba maman mbikudi. Po moni ba so na msusi liwe koti na famille ba to comment kufa ba to bia to ke no ko telisa makambo. Ba to ba ke no telisa ba makambo. Ne ba ke no luka ba maman mbikudi wana ba kota ka bandako wana ba ndo lobela bango mutu mna kufa ipona boy na boy. Maman, yo prophétesse. Non. Oh nzamba lo ba après 8 mois. Siko nana tuni yo maman. Maman na zana pasi. Famille na zana pasi mwana bango janya kenda. Bana ne baze bele batika papa kenda. Maman. Yo bimisi kamba boy ngapo na ngafo baka fo yo bokene mo. Soki ngako boto ke tribunal. Faut bokene la triba porter plainte ko. Nzamba la ça mo ke nzambe vous prouver que Dieu t'avait parlé. Non. Bon avant liwa ozaki wapi. Avant liwa ozaki wapi maman nzamba la sanyote. Yo nzamba na comprendre te bitumbo ezana Congo wana nzamba zoloba te. Bino mosaka so muta kufi makami bandi na lobaki boy. Mama. Boni ko sa famille ba tu passe. To uchi ko leka prophétesse Moka Bimega kanga makina nani? Akanga makina Ser Lombongo. Ba kanga bina ye tie boko intervenir. Ou azala kamala mute azala misala mabea tika. Profiter son akatinga baki na Ser Lombongo. Si Ser Lombongo et moi intervenaki. Elle se reprocher de rien. Azana est bien azana relation ma lamu na nzambe na ye. Allez, kala mingi te utina moni ya Ser Lombongo de kende ki ye ezwa ki vraiment ezwa ki toile makasi. Mais oh ya uto leka ya Deborah Luka vraiment ezaki d'impact te. Prophétesse mo pas lobaki mais na moni ezana impact te ezwa tu ba lobela quand vraiment te. Et si ma qui réseaux sociaux te oh ya Deborah Luka. Kasa ila kanzambe te place akena okote za place mabe eleka ikande ngwana mama siko yo ye ya Jani ata yo moko nana zana sima na yo mama podi botu nyuko na ba famille makama mboka yango ifo nzamba luba nzamba kaza iko loba non to nzamba kuta karate nzamba za toujours le même hier aujourd'hui éternellement mais Dieu parlait ba Moïse wana pourquoi nzamba lobe bona moto azoka voix nzambe zo mala moto ya bino ebimaka siko wapi yango nzambe ngo moto changea il est toujours le même hier aujourd'hui éternellement nzambe alobaki na Moïse siko aza wapi ya bino ala bata Congo to kaka non fini na guerre kimi ezora kuluna sila na Congo wana te ka famille bate vandi nango yoso luka ba trouble poni nzambe ko intera ko balote kene ko tshalo bor Moïse to monaki Moïse nenga liberaki bana Israël kat d'Égypte. Le bord car na maille zo traverser mer rouge car le bord na likolo yango le bord ngo bozaka sunte ba miracle nzamba pour nzamba za toujours le même lui le rabbi ne change pas
Donc, on a le pouvoir de le faire dans ça qui n'a peuple israélite, dans le peuple israélite, il ne faut pas bim en Égypte. Il a toujours le pouvoir de le faire, le lopo, à ben la rebelle, pour qui bien côté na Congo na biso. Reba, MV, tout va long, on va tika, tout comme la kimia. Mais tout le monde a binoté, tout le monde a prophétesse moroté, prophète morota tel emané, Moïse a tem saka le boko. Nzamba sala, tout le monde a binoté, nzamba tout le monde a ba prière, biso mona nzamba. Mais bino bozanga bozé, tal ba prière et toti na Congo. Mais tout le monde a lu, tout le monde a bikamo makambo, pas prière na binoté ça la prière moko pui, ba prière moko ke nzamba zo yo ka di tiko tak. Man caché qui t'a dit. La man si la man quittera toujours. Et quitte pour na mbongo me république ma ba lia Congo ma ba lia ba mona kimie quitta. Et veut vendre ba tu ba lia man quitta. Oh. Joseph na katia nini. Ya prison tout le monde qui dit Joseph nza menenga utiliser qui Joseph. Bon Joseph bazate. Mais pas comme Dieu est toujours le même hier aujourd'hui éternellement. Donc nzamba au sala. Yeah. Oh ninga c'est qui na Joseph. Asa na pouvoir de le faire que kuta na président nzamba lobi nanga président to sabe to kene boy qui mieux kota na mboka iyo non boy nani Joseph na prison roi zaki na besoin na to munaki hein devant pharaon oye sala asala ki et puis la qui nzamba la qui à travers la qui que devant Moïse la qui pharaon que aux a pouvoir té. Non, Dieu il est toujours le même, bande konanga. Bon, il y a une distraction, boye. Qui me bat la souffrance dans ma casse, n'amboka. Pourquoi bon, Luka, qui m'a été ma prophétesse? Pourquoi? Au fond, une femme m'a vendu, maman, n'a pas si à moi, 8 ans, pardon, 8 mois. Prophétie, il y a qu'avant, fallait prophétiser avant, Jani, Sabwe, Obima, on peut se Jani prophétie pour Jani se préparer, Nzamba, Abikisaya, ça, il est bikam. Après la mort, il y a une prophétie, non. Ce que tu as dit, non, c'est ma prophétie. Non, c'est ma makambo. Non. Prophétie, il y a kaboité. La brille, c'est ma makambo. Eh ben, pardon, mais moi, je pense que la brille, c'est ma makambo. Maman, la brille, la brille, quand tu là, on dit que zonga. Oh, oza comédienne. O soko zonga luka ninga ozonga kati na réseaux sociaux luka na muta opération exacte mais ko yana simate ko luka so prophétie moko luka prophétesse moko ana ba professeur lokuta ta bino moko bozo mona te likambo eza lokuta botika mawa bataza na pasi na ye botika onyoka motema mama wana ko bonini famille kabwana oh na yoka ki papa nani mama moko na France kuna o azaki na bana ba autiste ba tout 3 ndenge moko kutu oya suka zaki na kindoki yemo mama pesta li solo et pas tu vas savoir partout zako ke ba que maman na bango partout zako ke maman na bango maman na alongwa ki mboka ne akena Congo et puis bandeko tanga kena bana na mona akeko sundola bana et pas maman na epo maman ni msaki ndoki bandeko bi oui maman vraiment effectivement c'est sûr que maman za na ndoki omoni ndenge nzamba sala kama kamuna nzamba zo lakisa déjà avant tango yemo ka kena Congo li sonné na ka tango kena yemo na Congo yemo mama fi wana se ona pesi sona akena Congo prière mama na bamuta ki asala ka bana ndengo mais amona ipe nzamba sake bikamo bana babonga kitina moko kutu mama pesa mwana moko kindoki mais mwana moko akufaki bandi kunanga omoni nzamba nenga salaka et bimina lukete na muta nyoko la muta sa apesa akomisa asala ba no ba autiste ezali mama na omoko akepe na kilpe ba confirmer oui maman za boye na makambo e makambo zo beza solo mama msosa kanduki prière nzamba mama yemoko tonga moni pression na moto nzambe azongisi bana ba komi normal na nzambe bikamo azo sala azo continuer ko sala pona bana bango voilà ndenge nzamba a intervenir ka ndenge nzamba salaka et non après 8 mois ya mutu sa kufi ayo ko lobake ndi wa ezana maboka mama ba ma chérie prophétesse fo bakanga e famille Jani bo telema bo landa mama oya loba vérité nani azana sima makambo na ye na makambo azoba nani azo push ye azo pousser po aloba makambo ce sont des bêtises to vanda rabuko mususu kabila ngana na bosa likambo wana te prophétesse moko Esther abimba ki na Belgique kabila ko kufa butale le boko mona tina le jusqu'aujourd'hui kabila est là vivant pourquoi ba prophétesse boyaka ba prophétesse boyaka na prophétie moko mal ya lokuta
mal fondé donc mal mabe kaka Kabila za lelo tina le laza vivant bino bo kaboni ba famille belé pe kabwani ko ba prophétie ko bino o moni ba prophétesse aboyi ba message on les okabo ezo sangsa ba pasteur ba baza bango vrai ba okoma faux suite ba mama okaba mama mbikudu azo ba makaba jani alokuta oyo ako se mama azoko ko tia mama jani liwa jani za maboka mama ba bino mutu bozo fingsa ba po ba nani bozo fingsa ba pasteur na ba pasteur ya bien o ba prière nzamba solo bokomi ko fingsa bango po makambo ça ce sont des bêtises bozo sa mala muté nzamba opinion yo mama lo ba nzambe mutu alobela que so nzambe te mama e ya moté mama be oh nzambe pas le baravant professeur bimaravant c'est maman nazaki mabe mtazako préparer par lia Jani nzamba linga ko révéler ngo avant Jani keba boy na boy non ata ça azeko sambela nzamba ata azeko sambela modèle kaka zalaki nzamba linga ça que tout professeur bima après 8 mois professeur bima liwa ya Jani za maboka mama bango olingi okabola famille olingi batu ba bandeko Jani ba yina mama na bango ba mama mtu za ndoki yo bomaki ya Jani po bisoto to nyokama bana wana ya Jani ba ina koko na bango ta ba famille ezo kabwa manikolo ya bino ba faux prophétesse ba faux prophète oh bo tiko sala boyiko ba famille be ezo kabwa na kanga na ba prophétie boyo nga ba bandeko na nga bo keba na ba prophétie kondima mutu so tia maboko te keba na maboko ba pasteur imposition de main oyebi mutu wana te éviter passer a tia le boko oyebi ete il faut yeba passer wa zandenge ni marche ni zande ni pa tia a tia le boko no a tia le boko ni kati na yo a imposer la main na e keba bo keba bandeko na nga to keba na ba prophétie ezo kabola ba famille oui to yebi ki oui makambe sala makandeko na zandoki mwana zandoki et ça c'est fait mutu on y a zate mais ce qui kamane bimaka bi on bimaka vent après 8 mois maman oyoko bimisa lika nana nga tuni nana zo luka lisusu likambo ba vandi kimi ba luka kimi ndenge ko kende yo ko pa oyoko bimisa to ebite po to ga député moko ya lukunga memena ki mama Jani ba biloko ba sake ba fufu ba loso ba sucre député pa lobaki a prometaki ando chaque fois ando ke tindika abano kenda ko memela ka mama na Jani ba biloko wana le mususu oyoki kimote mama be olingi batu ba yina mama wana lisusu to batu ba ndema o famille ka ozo kabula famille olingo ma division na famille ya Jani te mama oh te botika makama boyeza malamu te tika batu ba vana na kimia tika famille batu vana na kimia bandi kuna ngai za bien te famille il faut ba luka il faut ba lukisa nani prophétesse oyo ndeka na lobi abandaki na manani lombongo bakoki lombongo te surtout lombongo aboyaki bango aboyaki makama mwa lukuta bakena Deborah Lukao bakoki yango te allez aye sikoyo pa makamba Jani oui il y a des faux, il y a des vrais serviteurs de Dieu, il y a des vrais, il y a des faux, il y a des vrais serviteurs de Dieu, il y a des faux. Même Bible dans le temps de la fin, tout comme on a des faux, il y aura des faux, il y a des vrais. Il y en a. Bon, tu vas vrai temps. Tu vas comme des obima du jour au jour, il va pasteur. Les hommes de Dieu, bah autant moi ma bezali. Toké bakana ba serviteur de Dieu, ba servante de l'Éternel, surtout ba prophétie. Yo muto lingaka ba lobela ngai vina ngai, so ba lobelinga to okokate, ba ko beta ba ko panza famille na ona ba prophétie. Donc voilà mes amis, toké ba. To ebiti tamona mo so awuchi wapi pa bisa prophétie lokuta. Est-ce que la brina zana simalikambo, ye muta ebi makambo te pour maman oyo maman batu ba condamner les sous. Na muta okuneli maman ba mona ngo bizarre oui to yebi ki makambo on esala ma papa maman na ko oza pendo ki ya vina yo mais eko bimba na circonstance ina ndenge ni musa kufi na ye maman c'est comme au boulot il a pris dans ko sala kindumba la pris dans sala ki donc maman na teni mutaka ko loka e pasa kindumba po me maman na liwa bande ko na ngai to kema ba prophétie. Il faut faire très attention, mes amis. Toké ba mukilo eza ma bemi. Surtout comme une attente de la fin. Ma bête ba ma bébé a tellement pour détruire ma famille pour na ko bébé sa famille.
to sambela to za na vie de prière cause a distracté za na vie de prière za na prière vie de prière luka nzamba za na centre ndaku na yo luka nzamba vanda kana ndaku na yo po ba yo bo ma famille ba yo détruire di boto na ba profession bon musu ba kufa o mona mama mo razo peksa mutu azo bela nebi jeune sœur mo azali malade kana Congo wana prophétesse wana boyisa ye kisi sœur wana kufa aobela kaka aze likia na kobika nzamba obikisanga akufa pour ni aboya ki bakisi andima prophétie andima prophétesse wana vie na ye nzamba obikisa ye. Mes amis, abonnez-vous na Couloir des Stars, abonnez-vous massivement na Couloir des Stars pour ne pas korataka ba nouveau numéro zo kota pour s'abonner massivement bandi konanga. Si on a kufa kaka prophétesse mboma yeka comme ya kisi te nzamba ba prier tia kufa kapo amela ki aboya ko mela kisi nzamba ko sala ko big so ko mona abika ta kufa ba serviteur de Dieu mingi ba servante de l'Éternel surtout ba prophétesse ba mama bo keba ba mama prophétesse aki ba mama mbiku ya Congo ba tondu. Ce sont des mbikoudi ba na ba prophétesse lo kuta solo te ba zebele na Congo ba ko escroquer batou Kabi, Kobikolaka, famille Kindoki, famille Boye. Donc mes amis, ceux qui ont le côté dans les boules bandoki, il y a un professeur au côté au côté qui toko, ba détruire les familles, ba baby sibino. Le quoi la prophétesse oh ya le kuta oyo. Après 8 mois, les wa dernier za maboka maman, c'est comme na famille jeli ba ki ko luka ndoki te, ba ki ko talisa te, comment que le maman et puis maman te ça malam te bande ko nanga surtout les kamwa ceux qui muta kufi bo fukama, bo luka nzambe. Komi ko santé to ke ko talisa et pas bozo kende, bo ke komi tika les sous. Même s'il y a des problèmes, il y a des morts dans la famille, bo kota na lo sambo. Bo luka nzambe bo nzambe na centre, nzambe diriger famille na bino, qu'il y aura la solution. Parce que c'est bon le ki to kende ko luka to talisa. Donc voilà mes amis, nga lingi bino mingi to keba ba prophétie o ezo bima o ba professeur lo kuta o maman azolo ba pona maman ajani bo landango te to keba to lukane nzamba zakati na biso to bi qu'il y a on a des problèmes dans ma famille ko ba ba problème te bon na ebité mutablaza ba bikumba famille na bango. To luka kaka nzambe luka présence nzambe que Saint-Esprit avanda kana ndaku na yo arenya kana vie na yo na vie ya bana na yo tu verras la gloire de Dieu na vie na yo. So ko la dika distraction mukilio ya ba proba serviteur de Dieu ba servant de l'Éternel OK mais so ko luki nzambe nzamba au protéger Saint-Esprit ko régner kat na vie na. Voilà, je vous aime tellement na lingi bino mingi bo s'abonner na Couloir des Stars. Bye bye, à la prochaine, bye. Shalom, naza ko invité biso nyoso boya to s'abonner massivement na chaîne na biso Couloir des Stars ya ndeko na biso Aimé Bositapen. Donc chaîne moko soko ye awezaka pona ba star basa kitoko mibala kitoko en tout cas boya ebele makamba bien zali ba bisous ebele tokos, que Dieu vous bénisse.